mokile kelama esalima mibu hebele olelo yebanite. Mbote mingi lisusu na bandeko balandi ya Vomu Television etandu ya bonsomi ya bwanya pe ya bula musiba indo na pongi matondo mingi na bino na bisika nyonso bozwami na tina ya kolanda emission na bino mokolo mwalelo esika wapi toyaka koyekola kotanga manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino penza bambote ya mingi na bisika nyonso bozwami. Tika to simba babuku na bikomeli na biso pona kokoma ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwankandu mwa tukumi bale na bosukisi bopemi ya mitano kaka na sanza na biso ya yambo pe liko ya yambo mobu monkama na tukumi sato na misato tokendaka bongo kobalisa manaka na biso elongo na manaka ya bapaya na tina ete bososola malonga ekoka bongo kozala nde mokolo mwalelo kati na manaka bapaya tozali bongo mardi le 12 octobre 2021. Tobali saka yango na tina ya bososola ya malonga po ete tozali na kati ya transition kosalela pe bongo manaka ya bapaya kaso esengaka na bino kosimba ezali manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo soki mituna mikozala bozanga te na kobenga biso kana ba numéro ezali bongo affiché na se tando bokozwa bandimbola pe biyano ya malamu po ete boko kososola manaka na biso baindo. Matondo mingi bandeko balandi ya Vomu Television esengi toyeba ete mokolo mwalelo ya le 12 octobre ezali mokolo monene penza pona biso baindo pamba te ezali mokolo oyo mobikisi na biso Mfumu Kimbangu basilaki bongo kozongisa molimo na bango epai ya tata mokeli. Le 12 octobre 1951 le 12 octobre 2021 ezali bongo mibu tuku sambo 70 utabi Mfumu Kimbangu bazongisaka molimo na bango epai ya tata mokeli. Mfumu Kimbangu de nani? Mfumu Kimbangu mobikisi ya bayi. Mfumu Kimbangu nzela ya bomo ipe ya lobiko pona baindo na molongo mobimba de bango basilaki bongo kozongisa molimo epai ya tata mokolo mwale wana ezali bongo événement auto kumbelaki bino na tina ya koluka koyeba kasi bokozwa mateya bokolanda kaka na nzela etandu na bino ya bosomi Vomu Television po esi motangisi tozali na bango Mfumu kosukia mozana pana na ngola nde bazali wana tina ya kolimbola pe kolakisa monene ya Mfumu Kimbangu na molongo mobimba ya bai. Matondo mingi bandeko balandi ya Vomu Television tokoya lisusu kotombela bambotama elamu epai ya bandeko na biso banso baye basila kobotama bongo mokolo mwalelo na boyike bomo mesano tokotombela kana bino banso bambotama elamu bambotukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele penza na kati ya bomo ina bino tika tokende kotombela bongo mbotama elamu epai ya tata Masuwa mbota machua totombeli bino penza bambotama elamu bambotukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino penza mikolo ebele na kati ya bomo ina bino ya solo tika tozonga kuna epai ya kumungala na régie totala bonzenga bwa bino ya pe tocha baloyembo o tosepelaka bambotama ya mokolo na moko tosepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo Matono mingi badeko balandi ya Vomu Television etando bonsomi ya bwanya pe ya bula musi baindo na pongi wana tuuchi kukembe na bongo mbotama elamu ya ndeko na biso tata Masuwa biso beto vana bandako tika to bakisela bongo mapamboli pe to tombela bango ba mbotama elamu bino pe ba bozali na posa to tombela bino ba mbotama bobenga kaka ba numéro oyo ezali bongo affiché na tando bokozwa manaka lolengi ni ekosala mela bino poti ekomela biso toyemba pe to sepela bino ba mbotama ya mokolo namo butukulu ya mbote na bino banso bisika bozwana. Matono mingi bandeko balandi lisusu kati na manaka na biso tozwaka moko baliteya na rubrique na biso ya video du jour. Tozonga na ino kuna epai ya Nkumungala totala nini balengeli biso tokutani biso na bino na sima na yango. Tolanda. Oya bino
makila ya bayindo ezokoba kotanga balangusi moyindo masanga balangusi moyindo kwiti ya losambo lokuta balangusi moyindo na kwiti ya koyenga batondiseli moyindo lokuta na liboso moyindo anyokola ndeko na moyindo akabwani na ndeko na moyindo amiyini te na lolenge oyo wana nyonso mpona bomengo tata mokeli bopesa biso te soki bopesaka yango na bamindele bolobeloko te tokoba na pasi kasi soki bopesaka yango na biso bana liboso Mukimbangu balongo pe bakoko tata mokeli na biteni oyo likambo wana eloba melaka esika oyo bozwilaka mikano mpona mokili oyo mokano ya biso na bamindele nde tosengi moyindo azala soso alia mochopa ndeko na ye moyindo azala soso asepela liwa ya ndeko na ye tata mokeli bongo botiaka epai ya moyindo tina na yango ezali nini matondo bopesa biso bokasi bayebanso toza kobunda na bino etumba mpona lobiko ya bayindo botelema matondo mingi bandeko balandi ya voix mu télévision tobisaka na bino ete mayemanso tokotielaka bino ezalaka na ntina kopesa bino mateya oyo ekokumbela bino boyebi na kati ya bomoi na bino ya kosala ya mokolo na mokolo tika tozwa mateya ya mfumuku soki ya mozala mpona na ngola toti yango na kati ya centre bomoi na biso ekokumba mpenza mbongwana na kati ya kozala na biso totondi botondi na balandi nyonso ya voix mu télévision mpe totondi botondi na équipe technique mobimba ya voix mu télévision na bisika bozwami tika tozongisa matondo epai ya tata kwaku ya kala maisha elongo na tata futila mayunga bango basungaki biso kuna na nsima ya kamera mpona nini te epai ya nkumungala 9 lumière na teni ya réalisation mpe montage tokutani biso na bino na mikolo ezali koya lisusu kimi ya mfumuki mbangu nkando elamu kati ya mabota ya bana na bato Utamokile kelama, esalima mibu hebele, olelo ye banite.